Merci Nabalandinho sur base scotché na la personnalité TV au basa déjà branché bazo dans d'informations où ils a vrai parce que la personnalité TV et puis ça nous information ils a vrai et à katina source pour na kolkunde la bino makambu so o e bombami à travers humble servante mino de Léa Kambi lelo pour la première fois à Mbele bino El Congoyi alingi a solo na makambu oyo beaucoup découvrir en pleine émission d'Abisso. Bonjour Papa Elko. Ah bonjour maman Nangaï, maman Sepeli. Bino mozara toujours pas de surprise. C'est comme dans nos c'est la thème maman bimeli mozona pour ça. Boni. Madame Papa Elko ba tunyo so bazolanda la personnalité TV bazana pour ça ko ba parcours na yo banda wapi ti lelo ndé toujours continuer. Ouais, parcours nanga na banana 2008 et pas ya maman Milo to banana ye. Yene mtabenga ngai ezalaka indépendamment vraiment ya volonté nanga ezalaka na besoin vu corpulence nanga na mayele mo nazaki nango wana na domaine nazaki nango pona ka équipe de football ndazaka na posa nanga na mekaka men ko sunga ye pour na terme na biso ya bato tous na monde de football et c'est comme ça que ya comme ko benga ngai et c'est comme ça que ba comme un peu solliciter nga donc voilà parcours nanga ndenge kindaki Papa Elko équipe en haut baka équipe à football batu bako lié ba kombo équipe en haut te équipe nanga ya football ezaki kombo nango les As bon les As ezalaki mutualité moko ezaki na quartier mais faut yeba na kata les As oyo ezali ligne moko pour ebimisa ba mamale ba mamale ba beta na ligne wana ba aka ba mikolo mais nga ezaka ya mamale te nga ezaka siko na kozwa na se na bango ndé siko na aka président ezaki équipe nanga comme nango ezaki les As en tout cas bato nyonso bayebi yango d'ailleurs quand je vais de perdre un de mes joueurs en tant même na souté vraiment mes condoléances à la famille na so borananga Jean-Pierre Choma et tous les autres au bazana libanda le roi ba jamunga na Afrique du Sud azobeta abeta na leopard ya Afrique du Sud en tout cas donc mes condoléances vraiment à la famille tout ça na matanga joueur na kufi donc équipe nanga comme nango les As. Voilà. Les As sont des équipes à Banalemba, des équipes ya commune. Il y a beaucoup à Banalemba, et beaucoup plus à Ming à quartier. Au Monikala, ton os à la Ming et qui mon à quartier. Et Banaka na frère Mokwaza est né à Zakan Hollande, comme on a eu Jean-Jacques Mbengi, le Benga Ming le blanc. Le blanc, Jean-Jacques Mbengi dans Hollande. Il y a une équipe wana, aussi ka, joueur et belé babeta, mamale, en tout cas, tout ça va jouer belé. Congo, Kufa, donc beta pena dans stade, pouvoir pena que non équipe ya nini. Alors et y a côté kama une période wana et ça a su exister ba changer kango combo. Alors bandeko musupe ba beta ka ba na équipe le quoi junior. Basalaka sur équipe bon ngana est-ce qu'on sollicite bango na zo équipe wana. Alors ndé na zo équipe wana et comme kanga et ça a beaucoup plus ya carte vraiment. Ouais, existera nango mais ça le sur yanga tenateka. C'est dans makambo. OK, existaka déjà au tekango. Siko eloko ni esaki ko kabwana. Po zaki président équipe. Maman mi la bengyo kende ko tourner. Okaki guni na opoti équipe non na facilité parce que vous menez équipe na vous savez combien des années. Oui, équipe na ou menons makasi na sala on boule belé équipe nanga. Mais ça là qui te que na kabona ki équipe nanga non a théâtre ko kabona na équipe wana te jamais parce que équipe ekotanga pe na ba circuit belé donc na ko négliger peut théâtre pe kotanga pe na banzele belé donc ça dit nazala kananga kaka na nini na quatre équipe nanga mais ça là que moi difficulté moko yaka moi baisse parce que équipe ça demande de l'argent ba jouer coller sa bango ko foutre la bango transport so rabelo ko s'occuper na jour à match. Ouais, OP sa prime, tout ça, ça m'écoutait. Nanaki le boko moko sans sponsor. Y'a on a mon qui bon, ça va. Na fan d'appel ma kamsusu ya mingi belé. Ba projet monsieur ezalaki et senga na tek équipe na sopé mbongo. Na sala makamona ya sala. Papa Elko, est-ce que vraiment au CP la et là on est au CP là on a quatre théâtre. Tout et là on est pour lingango te na quatre théâtre. Je suis au vandi ni na salle théâtre vandi loko vandi lingango te place on naza. Tout et là on a CP là on a quatre théâtre. Eh ouais. Et là on a séparé d'abord un à quatre théâtre et là on est surtout dans mon kinde de salaboué ils ont un avantage ils ont un désavantage OK donc na théâtre d'abord ndé na zakaboué en dehors il y a la relation où on a na joie il y a mingi belé na yé na sous na monde de théâtre en tout cas je suis connu
nayebani na bato ebele d'abord onde ka tolobaka zanga mbongo za na bato po yango nimde buta mbongo ba relation wana naza na bango en tout cas tusunga na kanga na bango penza na masolo na ba conseil na makambo ebele na ba elebele loko pena na sepela na théâtre nanu cette famille là nazwa famille mususu voyez nazwa famille mususu en dehors ya famille nanga biologique na nango donc voilà quoi nazwa famille mususu bango penda des avantages c'est que bon esika na zana linga karate eloko mwa mabe salama hein bakoyina na ba jalousie yango eloko na linga raté il y a des fois babiloba loba to kutango pe mwa mingi na monango ya nini ya théâtre les gens au koya nouvellement comme ça à boyo hein parce qu'il y a anciens à boyo parce qu'il y a un succès mais ngana kutana eloko na teme et salama que je me souviens na mo mutu mo bwa sala ngo bongo je lui ai récupéré ngabi c'est pas comme ça relève ezala kaka toujours bonongo le loko yo bana bayaka biso to pusana age tango pusana okozala sur rôle mona bango te bango ni ba remplacer yo comme na rôle mususu vu que age za opusana to comme koma ko jouer ba papa tu to comme na niveau papa nani papa papa kwedi to comme na kofi niveau papa kofi OK au comme na niveau ya ba mamé waso donc pour artiste à kufa artiste à moins que au commence qu'on a difficulté à communication na manona temps force d'aller sauter ba 82 ans on a peut-être on a force ça et tout ça comme le troisième âge mais ceux qui force ça soko comme papa au lieu que nous le cas parce que premier mandé voir pembe papa déjà zali koko déjà zawana donc elo ka na boya na mona mabe moi biloba loba ko boya batu boya moi ça ne me plaît pas papa Elko alingara biloba loba te mamba boya batu te papa Elko banda au bandi théâtre tourné combien de films ezebele ah question ngana ebité question na yo na ebité na on a ça na Kinshasa na on a ça la banzonzi yana trop Ezebelesko o ni esala ke El Congo ayebana. O esala ke El Congo ayebana makasi ezalaka buzoba meta. Buzoba meta ba o bazolanda biso baza connecté na site na biso ba ko zo ata moi extrait en exclusivité na minute onde tozo sa l'émission ba monaka ata moi extrait ya buzoba meta ngo siko. Ataka mukie po sebe sa balandi na biso. Wana siko omoni ba bloko ba extrait bo senga oyo ona go sala na minute awa. Esenga mukie te esenga mingi biso ba ko na biso ezalaka penza ba bloko wana te. Olobika lo mombo mukie o sa na buzoba meta. Pour tout muso akozala ota papa El Congo yazo se retrouver te mais so betelo moboye ah oui yeyo vraiment pour bat muso ba comment incarner ba sozi pe ba koma oza ote de lia kambi na plateau ala na sozi ya El Congo donc ande yemoko lia kambi baluka kaka buzo ba meta batu na yemo makambo meta salanga meta olela na porte dans lobby meta la olela elko ngamo sino na ye abi meta ngape mobana na ofunga na ngate na boy na ngai donc voilà un peu. OK merci papa Elko vraiment il on a ça la yango wana est-ce que théâtre le va mezo futa. Bon, ndé toujours le balobango trop hein théâtre lelo eza un peu mon boulot il faut de mati ba futi ba komi mingi ba fan na biso hein ndé to lobi bango ndé ba songa biso mo mingi pona moi lisungi moi obieti moi libanga ya sungi donc yango un peu quoi mais toutefois ndé to komeli lelo ezaki caché ezate et comme a vie simba ya nanga ma vie nanga ma producteur azara soute producteur azali soute malgré tout bien que YouTube mec et bimisi ba te belé hein YouTube et bimisi ba te belé et ça les promotions ba acteur belé ba o seigneur ba o ye banate na ba temps ya ba DVD hein doli ba o banate na ta DVD la kangwa kungoku na e bisusu frère na ngana ni Junior Molo so oluki ala pe connecter tuni a zo DVD la kangwa Jamu tu batala yo. DVD za Kingwaku. Gisha antivirus na Suisse, JM Service, Janon vous m'appelez juif place aux Abambote Belé, Mère Boss, Maman Doris Lema à Londres,
soara ba boss de makambo babi wa raton à Londres c'est que vendre dans à Londres té soara ba boss des makambo toujours continuer kaka na papa El Congoi toujours continuer toujours betaka masolo papa El Congoi okokolo ba nini pona makambo so kambo na biso na ndenga politique et salio ndeni comment na to traverser na to na président Joseph Kabila ti le to komi le na Félix Tshilombo na ndenge le kina kimia mutabeli mutazokite gaz et bois kamité okokolo ba nini na mambo eleki na mboka. Oui, en tout cas touti na makambo belé ba marche ba to ba kufi pouvoir oyo zomi na ngambo opposition et ça pouvoir moko il faut salam malam et reconnaître batu oyo et pesa hommage na batu oyo bakenda ouais batu wana en tout cas ba bundi po na mboka belo nyonso ba lobaka ngo que qui veut la paix prépare la guerre. En tout cas, tout le monde a kimia, na bitumba, na ba marche, gaz, ba boma, ba beta, maya moto, ba sala boye, mais aujourd'hui, tolongi. Tolongi yango pourquoi? Parce que tolobaki toke na élection avec ou sans machine à voter. Yango ne peut pas résultat au ça nango lelo. Alternance et salami, et ça vraiment très pacifique. Torobenga même démocratique. Parce que c'est difficile en Afrique pouvoir et les cas et passation à pouvoir et les cas dans les calmes. Il y a toujours beaucoup d'État, il y a toujours Basalibou, il y a toujours Basalibou, mais au Ependa, tu applaudir et l'oko et salami, tu peux se l'ongonia, na moto aki na motema monene, motema mbote ya kosalango, na yebike na ndenge na zoloba, parfois bato mona nga injuste, bato bakufa, frères et sœurs, toyeba bato bakufa kakaka. Même Israël, nani akota ngote, nani Moïse akotaka na kanate bana Israël mususu babima bake na mboka oyo ya promesse na bango ba musu bakota ngote. Vous voyez donc ezalaka batu nyonso te ndenge nzamba ko décider il y aura toujours des martyrs au bakokufa ba musu bakozwa bénéfice eloko wana eloko esalama biso toza ko applaudir kango to mona ngo mokete to sepela nango to ndimango et eloko ya liboso nazo senga na bandeko ya kokumisa nzambe ya koloba na nzambe merci parce que nous sommes les na kimia sans you les églises et bonde laki to les laki partout tozo les la nzambe aujourd'hui nzamba yoka ki le sambo ba congolais nenga yoka ki le sambo Israël na captivité na mbok Égypte alors j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai vu la pression l'oppression qu'ils font son adversaire, son ennemi. Et je suis descendu. Croyez-moi, peuple congolais de partout, vous êtes. Dieu est descendu dans ce pays Congo. Dieu est là pour nous faire du bien, pour nous donner un nouvel élan, pour nous donner encore un nouveau souffle. En tout cas, on applaudit dans le sous na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Papa Elko nalina lo ba sous boye eloko ni yezo sala en tant qu'acteur. Tout le monde ba groupe monsieur bandaki chrétien mais ba changer ba komi na bango groupe bando sambela makasi au moins groupe bando mota ba chembe ba musique mo to bien profane na kat mais dès le départ bazaka na image anate. Qu'est-ce qui fait que ba groupe a changé? Bango moko mama loli ba koyeba. Pourquoi bazalaki boye ba komi boye? Hein, ce n'est pas à moi de juger. Nayebi structure na bango ezate, nayebi vision na bango te. Mais eloko tobo sanakate na ba groupe chrétien ezakate, ba groupe chrétien ezakate que à chaque fois tout moni boye pasteur non, oui. Tozana pour na ko éduquer. Toza pour na ko éduquer par rapport à ba film na miso ko sala. To relax actuel to moni ndumba, pe to moni fait na ending ozala. Wana eza déjà maté ya mobimba. Torola ksa mutota monanenga mabe akendaka juba kisi ba pesaki bomengo nzamba pamboli na nenga mayele na ye ba futeli ba classe tout mais ya kena nzela kisi to moni suka na ye tout ça to la ça ka ben inconvénient parce que nous to kena nzela mabe suka na ye ezala kaka ruine jamais akotika ka bomengo na vie na ye. Voyez tout ça eza éducation tout le monde appelle sika moko ba pasteur. Tout le monde appelle donc le lot tout ça la raté comme à monotonie tout ça on a pour éduquer masse faut to beta masolo nyonso mais na suka ndeto tombola kombo
na Yesu. Suko papa liko babanda ki déjà ne bandeli ko tombola Yesu. Que suko na comprendre te bazo bache bana nzambe na mbilinga mbinga mona mitu. Baeba ba on a caché bazala ki trop bas. Bazala na caché ba chrétien zo mo bazo sambelo mo ya titi mo penza bon nzambe ba retraite. Mais er nzambo a lokoti ba on a sa tomboli bango. Bato ba changer attitude au monde mutazaki atako lobelo monte ezaki côté akama te modifier ba nzambo mo zoba makase koto zone dimate que chrétien dans mo sala bon yango wana loko tolo ba awa tango nzamba tomboli yango ne sala ba mingi Bible zolo ba l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Vous voyez oyebi soki moto tombwami okomi na lolendo otomboli mapeka nzambe akitisaka. Dieu ne prend jamais des gens à la hauteur. Dieu prend toujours des gens en bas. Bateau bazo négligé, bateau bamoni pamba. Bateau azangatina, aza sans forme. Ce sont des personnes là que Dieu prend en bas pour que azwa bango akomisa bango bateau, il y a valeur. Alors, tant qu'on komi valoriser na vie na yo, ko koma muta lolendo te. Longola lolendo parce que moto abambaka aza capable ya ko bambo tinase. Parce que élévation au yozui ozo kongo pa nzambe gloire au kopesa gloire pa nzambe et non kopesa gloire na muta mokili le lendo zanate soko tombami kutuzala muta mikomi kitizali susu makasi koleka pour nzambe atombolo lisusu. On a vu des gens comme David, un roi abanda ko binela nzambe na ye ko baluka na mabele. Sa femme a négligé, a critiqué un roi comme toi, un roi comme toi. Comment tu peux danser devant ta population, devant le peuple comme ça? Tu roules même par terre. Réécoute la réponse de David. Je danse devant ce Dieu qui m'a préféré à la place de ton père. L'élévation vient de l'Éternel. Dieu élève les gens. Et quand Dieu t'élève, ma soeur, Zara toujours Moutou Yakoumi qui dit ça, Zara toujours simple. Ok, papa Alkolbi, ma sœur Zala toujours au kitisa, Zala toujours humble. Nzambe o aloko tu na se, soka tombolio garder kaka identité non na kati yabo Nzambe na sengi merci na Paris kuna na moni Métis Noir Raoul Opango na kati su kuna na Belgique Dachumbala, babia Dachumbala ya nanga mo ya makasi babi nazanga nyonso me Dachumbala te bambote be na famille nanga Belgique Darla Dion Merveille Diongo na pesi bambote belé papa Elko na yoki que ministère ya culture bazo pesa on artiste au Sengini na président ou à côté sika papa au Sengini n'est pas Fachi ou à président de la République. En tout cas, ngai soki bapesi ministère na ngai na domaine nazali soki bapesi yango pe moto oya domaine nga en tout cas na kosepela makasi soki kaka aza artiste ezala musicien ya mayele artiste ya cinéma ya mayele ba sculpteur ba peintre o baza ya mayele parce que culture et art est vaste. Tout ça dans le domaine belé, les cellules les belé. Alors, ce qui va passer dans le domaine, on a ayébini na osala pour le domaine. Je crois que à Robin a intelligence, aux esenga na ba cellule nyonso, ba ya baza lokolo ba conseiller na kati ya cabinet, tant baza ba conseiller ya cabinet, to ko dala suba ta ko lela te, to dala suba ta ko mitungisa te, to dala suba ta ko yima te. Et ça la tout que non, à chaque fois gouvernement Tali Rabiso, gouvernement Sunga, Moutakufa, Tolobika, gouvernement Sunga. En tout cas, Wana Erotika Rasuko Salate. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un grand sentiment pour Nangai, en tout cas, Bati Langai, Moutou Oyo, Aza, na domaine Abiso. Voilà. Papa, il connaît moni, acteur, comédien, bébé postulé qui va postuler, mais na 100% ba postulé qui bébé les quitter. Ce que l'ingol ba ke ba zonga ka ba sta théâtre to ba beta musique to zandeni. Ah, to zonga ka to kota to zonga na domaine na biso. Ouais, to zonga na ba domaine na biso parce que ceux qui ba tchaki libaya nde ba lobaka ceux qui ba postula ki ndetinga voix nanga na pesa ki Caleb Tokebana. Na pesa ki est numéro 11. Bienvenue Tokebana Caleb. Na pesa ki voix nanga na vota ki kanza na vota ki donc na boya ki na voter mon habité
oh ça domaine nga il faut na voter na PC voix ce qui a mati ce qui a commis député et ça le rôle nga azo représenter nga nous avons un NT oui donc bah il y a tous na musala la vie continue tous de la source na bané koya ba élection ko zalaka toujours na mboka Congo cette alternance pacifique et démocratique et ça la na mboka na biso je crois que c'est une leçon pour notre président Moussous au Bandarouya en tout cas pouvoir na mboka Congo et le soutenir Nzala Mandoki et le soutenir Nzala coup d'état au remplacer monarchie absolue non et au le kaka par la voie où ils allaient il y a élection yangwana tozonga la musala na biso to continuer to tia le sous maboko na musala pour musala et que ne boso mais n'oublie pas so bozongi ezate ke bokangi minoko oui atana libanda loko lingo ke lobango kuna na parlement o lo bela biso défendre ngo yaka pe défendre ngo awa na libanda ne tozali to loba to tia makelele ça va nous aider à aller de l'avant. Papa le Congo est-ce que vous adhérez déjà à NTPC? Non, on s'adhère, mais une fois on a une réunion à Bango, on s'adhère, une fois on a une réunion à Bango, il faut s'adhérer. Il y a quand même association à Bisso où ils allaient artistes et cinéma, il y a Congo, donc il faut s'adhérer. Oui, bien que s'adhérer. Bon, on a évité jusque là, on a évité. Pour ton information, bazo s'adhérer na autosa émission Kaming Tena Modero, abi bazo s'adhérer na $10 pour na yomoko $15 pour na groupe Mobimba. Déjà babataki c'est déjà comité nyonso de en place. C'est un comité en place déjà et date démarrer. Bon, jour bataka comité en place, j'étais là et ngam na salaka prière il y a ouverture à assise, ngapé na salaka prière il y a clôture. Il y a fermeté, il y a assise. Voilà. Moni, ce que sali, tout à l'heure, groupe Motosalaka, c'est moi qui étais le président. Asbel Toukanissa. Nabaki que Asbel Wana. Tout adhéré. Les corps politiques Wana, n'a habité mon touma comme Mangokuna, pour taper dans l'intelligence. Tout faire adhérer au groupe. Tout faire adhérer Bissomoko individu comme acteur. Groupe Foutimbo Nango, individu local acteur à Foutimbo Naye, Toy Banengeni, cotisation zanango annuelle. Adhésion en annuelle et bon, on a sima na cotisation mensuelle. Beaucoup de gens n'ont regretté parce que découragé kanga. Les gens n'ont pas voulu. J'avais mis oh kaka montagne zawana. Monta kaka o bati wana na NTPC. Yango na lobaka. Ceux qui m'ont souvent que Foutango kuna. Maintenant, il y avait un grand débat. Tout qui était 2000 francs. Tout qui était $5. Oh. C'est quoi on dit 10 000 €? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, débat sur un débat. Oh, bah, éviter que nous ayons de permettre de faire fonctionner les alliés, l'association Ontosa. En tout cas, nous avons des comédiens, tout, artistes au Basali, partout, au Basadera. En tout cas, vous payez sa cotisation, et ça très important. Vous payez cotisation, vous payez droit d'adhésion, et il faut payer sa carte de membre. Et ça, on a tel que dans ma groupe, vous payez le fiche. Vous avez tout ça, nous fiche. On a adhésion. Il y a adhésion. Il y a individu, vous voyez, na bengaka sikoyo engagement à groupe. Donc tu engages ton groupe na katia à NTPC. On va payer office d'engagement et si ka aux autres structure non ngezali na nombre ya bana na yo. Toyebi ozana autant ya bana. Parce que joue problème goya. Toyebi que non, moi na boui a futaka $10 ne pe bana wana. Bon, futaka ba $10 bon parce que c'est individuel. Wana toyebi ndenge ni to soutenir. Wana ba mayele nanga na bombi ngona parce que na éviter ba no ba junior ba ba mabe ake ba mayele nanga ake ko tsango kuna teta la kutu za kabuyi. To tape na ku mususu oyo na lobelango na yebi ko tuninga muduna te to benga ngona kombo ya to kanisa. To kanisa avec le président JP Massamba nazaka mingi a membre nakati nazaka conseiller nakati ya nani ya groupe ya fondation tokanisa eza mingi pour na artiste comédien eza pe eloko moko ya malamu pe ya malonga o tozo kanisa
bandeko o bakenda batika bana faut soutenir ba veuve ko soutenir ba orphelin wana nde ndenge tosala ko tuka pe ko tombola ko kanisa pe pona art na biso. Qu'est-ce que nous devons faire, comment faire pour tout tombola art wana ezape ba objectif ezanakati ya to kanisa. Papa Elko olobi oza déjà une association mususu to kanisa. Est-ce que vous mélangez to kanisa na NTPC? N'empêche maman, n'empêche. Même le président JP Massamba qui est bon pour dire que ba membre baza ya to kanisa baza rapé mingi ba membre pe NTPC. Voilà quoi. OK, na moni qui est dérangé na ngoté et dérangé na ngoté na sengi merci na ba 11 baza qui connecté Christian Mafuta le basketteur de l'X Christian Mafuta ba place aux arbres en beauté belé ba meilleur V na pesi Mama Doris mère boss ba lobi soira ba boss ndé makam soira ba boss au côté soira ba boss TC Koza na Londres été ba beauté belé na bosanité JM service na pesi mbote na Lyon na moni Jean-Rémy Kaninda babi chez Marie Mbuyamba kolia bien comme il a bien. Papa ko pesa mot de la fin na yo pour émission na biso. Mot de la fin nga nazo senga bolingo na mboka Congo tolongo la tribalisme oyo sala na mboka Congo Congolais za bongo te Congolais za mutu ya bolingo tomona na l'époque président Mobutu azoloba nalingi bulisanga leboke tatabo moko mama bo moko pays bo moko ekolobo moko. Donc c'est-à-dire que engoloba bakoyeba biso ba congolais ndenge bible zoloba na livre Jean bakoyeba que nous sommes des Congolais si à l'amour. Alobi je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est par là qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Pour bayeba que tout ça ba congolais to la kisa bolingo entre nous koina na ezalate nzamba sala makamna lolenge na ye mutu oya ko contredire nzambe azate mutu akoyeba penser nzambe fonctionnement ya nzambe azate oyeye to soutenir le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na balo sambo na biso nazo beta c'était to luka le bien-être de notre pays, le bien-être de notre pays, le bien-être de notre pays. Histoire à Congo ezala quoi histoire à Israël. Nzamba pesa ki bango mboka oyo qui coule le lait et le miel Cana. Mais quelque part na rolo banabatu. Est-ce que na Cana batu baza quitté? Parce que tant balo banamboka Cana, il y avait des Cananéens dans la Bible, il y avait des Estiens, il y avait des Jérébiens, il y avait des Jébusiens. Alors, il y avait des fils d'Anak. Donc cela veut dire que le pays était occupé. Mais regarde Dieu, Azo peuple Israël, Azo bimisé dans la captivité, l'esclavagisme, oyo, et en occupation de que diras-tu? Nous sommes injustes. Alors, nous avons pensé en Zambazate, les chrétiens, nous avons dit que les chrétiens sont bons de là. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes solo, bon de là, local et bien du pays. Parce que notre bénédiction en dépend. Voilà, mot oyo. Donc, bambote nanga na pesi bambote na ba producteur nyonso. Alpha Bokole, Sibolite na pesi mbote belé, na pesi mbote na Rémi Kilola, l'incontournable, na pesi mbote nanga na Carlos Makaya Koubele na Italie, na pesi yo bambote ya trop et belé, na pesi mbote nanga na Yagi Bokole na Londres, na pesi mbote nanga na Gigi Bokole Mukila Gigi Bokole na pesi mbote belé ya trop, na pesi mbote nanga epa ya Pompidou Mantilwa, bienvenue Ngiandu, na pesi yo bambote nanga ebele, na pesi mbote epa ya Magi, na pesi epa ya Magi Kandolo, na pesi epa ya Magi Kandolo de la part ya Aimé Chindela. Na ye na France pour na pesa mbote na Aimé Chindela, na mwasi na Jenny Basinga sans micro bazuapi,
na pesi mbote na Jean-Paul Kedi, na pesi mbote pa ya Feeling Kedi, na pesi mbote na pesi mbote na nga epa ya Jean-Claude Misambu Motojo na France, na pesi mbote epa ya Ange Kaniki, na pesi mbote na nga epa ya Ebeki Dimbu na France, na pesi mbote epa ya Pamous, na pesi mbote epa ya Paul Wawa, mon frère, mes cousins, na pesi mbote belé epa ya grand-père Bozi, grand-père Kombo Kimi, na pesi Magali Nathalie Nana, Nathalie Ikoko plutôt, bambote ebele esi kozali momi et na dadi na pesi bino mbote belé, na pesi mbote belé na famille Ngana na Canada, na bandi na grand frère nanga Jeringana, na pesi mbote na Geno Ngana, na pesi mbote na bengaka ye l'intelligence Jonathan Ngana mwana mayele. En tout cas tonton est là, je te salue vraiment, je te salue, meilleur vie à toi. Na pesi mbote na Nadine Seleman, na pesi mbote na Gabi Boka papa na Marco Well na mwasi na ye Doris, na pesi mbote belé na Jean-Pierre Bafala bambote na yo ebele na ye kopesa mbote na Belgique epa ya Alexis Mantilwa, na pesi bambote belé, na pesi mbote epa ya Jean Petit Koingani Jipika, c'est mon frère de l'école, na pesi bambote belé na robosa na te kopesa su bambote nanga epa ya Akeli Koumase photo Shalom na pesi mbote na Canada na zongi sukuna pona pesa tane longa mwasa bambonge belé meke, na pesi mbote na Ange Ameza ba champagne mwasa kilo poids lourd ya Canada, na pesi mbote belé, na pesi mbote et pas ya Didier Maya zéro faute bambote nanga yango wana epa na bino na ba o na pesité. En tout cas bo comprendre nga Digola na Suède na pesi mbote belé, Gaulois na pesi mbote belé yogona na mboka Suède. En tout cas bambote na yango wana de la part de ton frère quoi. Merci papa biso de pesi biso temps ya ko passer na yo émission na Sengo. Merci. Moi je te remercie. OK, merci na balandignon so balandaki biso to monani na prochain numéro car toujours na humble servante na bino Doli Akambi Christian Mafuta le basketteur de liste tozokuta na kaming te na WhatsApp po yo nde masoni ezoleka. Bye bye, tokuta na prochain numéro.